Bienvenue sur WW Info 16, il y a Tonton Mouiga, Mouba série. Boyebi que danser il y a Igwe de la forêt, Wenge Musika Mesomère, Atika Kibiso depuis jour wana, Lelo Sikoyo ezali jour ba ki kutikande ko wana na Lilita. Jour bazo ke nokunda e boyebi acrobat danser wana kufaki na nzela ya Angola, retour bazo zonga ndeko akataki mutema Atika Kibiso. Alors tozaki obligé tola la pongite, j'espère bolimbisa so bomoni moi monsieur c'est un peu flou malgré ça un peu miké mais ils sont encore flou parce que tu l'as pas fabriqué, tu l'as côté pas ouéga, tu l'as pas fabriqué ti tongo alelo. Total andeni baso kende koti kandeko acrobat na winge musique mobimba Mesomère. C'est parti. Tous les. Henri Tapapesi, le Baoba. Le qui s'est barroti la Simaba Kongola, Bazou, Nathalie, Dola, ça la bien. Nous avons été. Vous êtes ma bonne parce que la savoir la vie. Voilà. Merci, Petit Ali, na 0 secondes. Aussi ici, la prise de Moussoussou, Mbalasima, pour Robert Sabino, na Makabobele. Moi, la Robert et Maboko et Zabanengoa. Même que Bazawana, Bazali, parle de formation pour ambassadeur de la paix et mon le roi de la forêt Zawana. Bientôt, pour le monde, on va zénith partout dans le monde, à votre temps, on va peut-être en sous ma merci. Pour des missions de commentaires et à de la presse, s'il vous plaît. Utilisez déjà 2 minutes, c'est 2 minutes. Toujours bon à vérité. Loko bosomo na mutalali abandé ko sala yango bobetela ba maboko ko courager bango c'est ça. Merci, l'ambiance se continue. Nous avons bango bana même si bazana ba 15 ans, si bazana ba 20 ans de bazana. Donc moi c'est pénal, bon beta ma bonne ambiance. Merci. Bible le lobby tolela na ba onyo so bazana kolela, to seka na ba o bazana ko seka. Donc so tozo seka, biso na tozo seka. Voilà. Merci.
Azalango akabeli bango ezalaka toujours ndenge wana ambiance
bomoni ndenge baki kotika ndeko na Lilita. Merci na binotu obolanda kibiso nazo senga toujours s'abonner na site na biso www.info16. Merci na mettre drapeau blanc à Paris, merci na 16 mm mobile la série, merci na Magui Chiboui, merci lisusu na Nathalie oyo Kayembe oyo azolanda biso, merci susu na bana poto nyonso oyo bazalaki na biso. Restez branchés sur www.info16. C'est parti avec David Mombele M6 Kosina Yuda, journaliste diaspora au Congo, des fois parents français. Toleki.